coucou la famille. D'abord, bon dimanche, la vie sort. Maman Moïsanza. Alors, on a CP vraiment makasi. Vraiment, qu'on passe dimanche nabino. Alors, merci beaucoup pour la déconnexion sur vos awana. Mon routine de la maman Moïsanza, un message, un souhait et ça la rappelle bien. Alors, on a toujours pas m'battre pour na toujours qu'on va un plus. Bonjour maman Diasonama. Alors, merci d'abord on a bande sur Oboza Kawana. Vous soutenez la maman Moïsanza, bande Kobele Bozala Kawana. To partagera toujours ba idée. Maman paie distinction, maman la biso ya protocole, maman la biso yo bazui idée. Yango na ye bon bisa moke la famille. Ngana leka toujours pour nos baksa un plus la communauté malgré tout ça na biso ba africain c'est pas facile mais il faut toujours kozala motema munene. Bonjour ma belle maman Nathalie Boms, bon dimanche. Ah, merci beaucoup, la patronne, Motema Emoko, les patrons, papa Alphonse Massakuba. Donc, joyeux anniversaire, sponsor, Emoko, ya maman Moïsanza, les patrons, papa Alphonse. Donc, Nassir, dans ça, qu'on présenter toujours, Perico, Eza, toujours, Loboko, ya maman Francine de Londres. Dans une petite vidéo, Nassir, n'a pas lancé. Maman Francine, a ozo bongisa biso, Eza, été. Donc, ndengo lingi. Coucou maman Nanette Osakanu. Donc, maman Francine de Londres, vraiment, ebi musala na ye. Donc, Onyo Soto Ezalango Peric. Merci beaucoup, papa Sami. Donc, merci. Bonjour, maman Emilia. Alors, vraiment, maman Francine, vous me la kaka. Maman Patience alobi bakitoko kobima boye eza toujours référence na yo. Onyo soza na besoin ya ba perruque na ye, modèle na ye. Maman Francis de Londres ko sepelisa yo. Alors maman nga lekara toujours pambate. Na lekara pambate tellement ba coopération ba mbongo ezoya 2000 euros, ba 1000 et quelques euros. Alors na ndenge ya projet on a pesa qui a service ya protocole. Le lorsque vraiment on a yé sous tant on a zoya boye et à la tête de Konango on a Londres, on a France, on a Suisse, on a Belgique. Donc tant Moussa les tombo mi a pobia maman Moïsanza pona ki bilongi na poni bilongité ngana we la rambo on te na zo we la nanu avancement ya communauté changement tant na zo changement mentalité na asina lobaki ba façon ba fête na biso et ça vraiment les autres ça la manango ba fête na biso tozo kende ba fête mais toza un peu na ba difficulté makasi celui moto azu courage ya koloba yango te mais nga nazui courage wana ya koloba ke toza mal intégré na ba fête na biso vraiment accueil eza mabe RP za respecté te ezala ba kolo fête bango moko omona uswa teza anniversaire a mwana mzuzu parents bazomema mwana wana misusu minuit mwana azokota mais date oyo mwana botamaki eseleki to eleka nango me bazosela mwana anniversaire misusu mpe mwana boye mariage omona boye bamarie déjà olie bakota kaka même jour bapesaki bainvité invitation ke tokobala na le 4 juillet. Bonjour maman Solange Pelanda, maman Solange bikolo ebele na monyo ki paranga isusu te seke kitoko na kitoko. Alors nga maman Moïsanza na eza na projet eza toujours en marche eza vision oyo ezopimela mutu te malgré déjà naza na des contrats demande pona ba service ya protocole oyo mama yo oyo emzu na ndako olio raté 300 euros olio zanga ba 200 okozala no nango. Mais tout fait nombre. Ozomona, tout fait nombre. Nga maman Moïsanza nazoya pona bongisa poso mafuta boye, gel boye esilité. Parce que naza lisusu na kolo ba bombe anatomie. Oyo kozotia ngo na maboko na yo
omona maboko ezolongwa baposo nayebi te babisu bomonaki j'ai douche moko ya olive natiaki wana mais eza na deuxième eloko ezokoaccompagne yango eloko wana ezokoaccompagne yango okende yango na nzoto ozotala bomona nzoto donc okoaccompagne yango na nzoto mais na ozonga na masolo ya jet douche wana eza nango 1,40 eza nango donc nga nalobaka biloko ba moins cher mais yango ozomona ezosala toujours mais naye nano na makambo keno tomona nanu musika nga nazwi courage oyo bonjour mama Jolie Kaseya ya koloba mpona bakao ya bafeti na biso malgré mosusu tomonaka feti ya eti ntongo esili mais kolo feti to bato bayaki ntango bakotala yango boye bamoni ke ate en tout cas il fallait pas nakende na ngai il faut pas bato bazala na idée malobaka wana yango ngai sikoyo naza na ngai lokoso ya mbongo te susi na ngai ezali tolongola pe chômage alors déjà bamusala ebandi bacontrat ebandi bacontrat ebandi eza makambo ya lokuta te ya makambo ya solo donc mama nasi yo ofanda te weekend oyo mosusu omoni mama moisanza alobaki mama tona groupe ya service ya protocole mutu moko mosusu nde toyokani na contrat 200 euros mosusu 5 quelques euros parce que na kati ya service ya protocole référence ezali mama mosusu azosala traiteur mosusu azosala décoration mosusu mosusu ndenge aza na animaka mpe na fete à part bafuti yo caché na yo ya protocole mais oza na caché na yo oyo ya mosala osalaka là ça me regarde pas mais ce que eloko nini oyo naye lisusu kobakisa mwa moke eza toujours changement mutu nyonso na vie soko olingi eloko na yo okobatela yango korespecte malgré toza mpe na bato oyo baza bamalhonnête bayebi korespecte te mais bato neti babiso nga soki nasengage na eloko soki nazoloba eloko nasi bamama ebele bozovivre nakoki oloba te ke non mai ya maki esisaka libumu ekomisaka libumu plat mosusu ndenge eza wana mai ya maki ezokobikisa eloko boye esila ta nga moko na ese yango te ntango nga nazoloba ngo soki naye koloba ke non ndeko wana bezotela oza na bezokokisa couleur nyonso ya nzoto zwa kaka eloko wana zwa kaka bicarbonate sala yango boye sala boye kuku mama chera donc soki nalobi boye seki na meki nakoki koya kokosa bandeko ya mikolo te ndeka na tie wili wana jet douche wana mais eza bomba na tomi parce que eloko ezokoaccompagne yango nasolo ekuti na ndeko moko na pakoli yango na maboko nazoyisa bino nalali te naomona nde maboko elongwa baposo eza vrai bon mosu mpe kuku mama laru na moseka kitoko mosu mpe dépendaka mpe na poso ya motu mais yango moni na binga nalekaka toujours epamba te nakoya koloba biloko alere te nakoki mpe koya koloba biloko te ke non nga moko naza na expérience nango te alors ntango naoloba makambo bakao ya bafeti na biso parce que na baluki bonjour mama Sylvie Sinta na baluki na tali na bi malgré tokendaka na biso bafeti yango malgré tobinaka malgré miso omeli mais soko fani tali benzi olobi eza okwa neti basoirée kutu bamisu bakomo décide na okenda nga soirée wana te bayambaki nga bien te bonjour ndeko Titi Tumba nabebisi mbongo na nga pour rien sikoyo nyonso to wana mpo ezala te service ya protocole ya bafemme ya distinction baye bafemme wana baza kaka na Suisse te basi wana bakoki se retrouver na Londres basi wana bakoki se retrouver na France na Belgique Hollande na Irlande na Suède partout basi wana bazali bazotravaille international mbote mama Lirette la patrona mais problème na biso eza nini eza di sérieux naza na quelque bamama et puis nakokangela nano bamama mosusu porte te parce que mosala eza makasi nazwi nauti ozwa de telefone moko lisusu de feti moko ya minene eza na année oyo kaka ndeko wana alobi na mama na moni loko souleve projet oyo oza fi moko bon nazomibwakela baflere te ndenge moto alobi
abi na moni ke makambo tango ozo sala ngo ezaka di sérieux na préféré nazwa 10 groupes 10 personnes na groupe na yo mais sikoyo eza siko makambo ya ezo risqué ou soit soki eloko ebebi esimbi te baimage moto ebanda kobeba na ndenge nini parce na kati ya groupe ya protocole wana tokoki se retrouve na bato ya service ya traiteur wana eza mosala ya moto tokoki se retrouve na moto ya décoration tokoki se retrouve na moto ayembaka animaka soirée tokoki se retrouve na moto asalaka comédie sikoyo par exemple toza 10 tozwi 2000 euros pour na service biso ba ah oui mama 2000 oui ba nga nazoloba bien makambo ezo changer na bafeti na biso parce que na coucou mama Rose Nsenga parce que omoni lelo na bet na sala ke mission moko na lobaki mama yo mutozo bala oyebi ba demo ba uta wapi kaka yo moko mutokotisi bango bato bafandi na bango oyebi mitema na bango te okamati invitation maka na ba boîte aux lettres ba boya no bale mais tango yo bengisi bato yamba bato bien luka bato ba keyi bato bien po maloba ya bato elanda te misusu te bongo so bato baliete ndeko loka mutu ekoloka parce que bible ezo koloba coucou ma chouchou maman na biso la suprême Misamu Carmélie ba gros bisous ma belle top modèle alors siko yo koloba nga maman mo isanza kopoka bato na baliete na mariage na ngadi ba kolokanga bomona wango te omona kutu anniversaire mariage bazo pesa enveloppe vide eza koloka te eza koloka ko eza déjà koloka parce que mutu wana lakisi que non asepeli na ina feti na yote akamati enveloppe vide apesi po mutu aza mutu normal neti ngana kolongwa te na bike ne usotu na zana ngote na fandi mais ko kamata nini yo nini enveloppe vide mutu apesi donc mutu wana déjà lakisi que non asepeli na ngate nde mobali siko omoni biloko musu ezali eza tukanga ba porte d'entrée yo lobi te na ça 10 ans anniversaire à moi okamati fula bato 300 personnes na bato bengisi mendeko luka bato balesa ba servir bato wana ba mela bien pour emsuma okoko osangisa bato peut-être emsu porte d'entrée likolo modika kolia oyo ekoko protéger yo omoi penene zo pour pimeli mutu emsu loka kolia wana yo mo mutu bengisa ki a mérite aliete maloba neka nga essence na longwe kuna po aya kolakisa nga soki feti na ya kotala ni namona nde mwana na ye nde tabotaka mwana kitoko ye nde msunda lati mwana kitoko maloba mutu eza na puissance makasi alors nyonso to na bande faut ça très attention misusu surtout africain baza kaka nzambe tala minimo démon o mais yo moko mutozo benga bango parce que ba démon lelo okoyeba te alati bien asali abongisi maquillage bien atibe mais oyeba te le cœur de l'homme yango nde mutu eza ngambo motema mutu yango mutu eza ngambo alors service ya protocole ya ba femme de distinction oyo ye lelo par inspiration ya nzambe na kotia no mama mo isanza te parce que hasard na mokili ezalaka te ndeko po lelo yeba nga hasard ezalaki te peut-être emso longi na lelo bade kozala soki mabako tali lobi ah moyena la tata roba liputa bote ne muninga mwa salati mais tango lelo yo kokuta no bandi ko solo tali lobi ngape lelo emso na longola complexe oyo pona ne na landa fio olanda ki ngape pamba te emso mutu so partager ki vidéo emso expliquer les tali lobi ah natala no vidéo na yo kanelo odi fio azoloba mbala moko pe o se retrouver na ba bezo bande koloba hasard na mokili zalaka te awa na poto mutu nyonso tunde eza toyaki vi me mbongo mpe eza moni bafeti ya baafrikain baosala bafeti tous les week-ends africain azosala feti tous les week-ends azocreye aza na banganda me eloko oyo africain azangi ezali likambo ya soin bolimbisa mwa moke soin na ndenge nini nettoyage service eze loko moko ba africain ba misu batiaka mokate yango siko ekomi lelo problème na kati ya communauté na biso ok nazoyoka ndeko moko asalaki soirée misusu ote toke na biso te parce que ake ezaki bien te ndeko misusu yo pe lelo osala soirée te okozwa pe idée lobi ah nasala nanu soirée
kosala gafo baninga mosusu asalaki te. Tala le service ya protocole ye, ya ba femme ya distinction. Mais basi wana pe o ya service ya protocole. Baza basi oyo faut koyeba kozala très honnête. Parce que moni biso batamangala ba misusu o mona biso bazolo bani loko ekomi pona ni ozo guider ngai. Pona ni azo ko imposer ngai. Eloko nyonso ezaka na règlement. Par exemple, si on a wana ngai moko inspiration oyo nzamba pesaki na créer idée oyo ya service ya protocole. Maman nanga yo o emsoko ko benga ngai. Bi maman mo isanza. Parce que na zolo bake toko ozala na Suisse. Emsu toza 3 to 4 na France baza 5 na Londres baza 3 so emsusu munde ko monga contracter ngani na sala kalanga be mission bi maman na moni que non émission na yo okolukela nga bato service non protocole est-ce baza na Londres abi oui na 3 personnes baza na Londres maman tango yo yé olobi que maman mo isanja na ndimi engagement il faut au respecter. Bonjour maman Evelyne Kassa. Il faut au respecter. Autant que l'on a dit que non, ate musala na babengi nga brisque parce que normalement ce que ils a fait et aux ala emsu 2 mois en avance monsieur soupe ko to tomber pe 1 mois wana pe kaka boy na début à moi monsieur aleli si singa maman est-ce que vous en a ba maman na parité pour quand même anniversaire à moi na ngai batu batiki pour batu monsieur batu basundola bango bala moko na pied levé batu sundoli gamba la moko oti au moins pour ba misusu feti alingi ko bimisa mbongo te. Au moins surtout bateau et basala ka ba fete. Même si ba fete eza neti ndeko ba benga enga na libanda. Coucou maman Gisèle Kongono na ngai. Ba bisu ba na ba fete depuis année prochaine. Alors le peut-être li kama mariage, li kama anniversaire. Mais on les a pensé le bakena zo na loué bato service. Hier ils ont tia monter mon lobité bato église na biso. Bato musique. Bato ya nini nana bana ba camarade nanga moi maman Gisèle Kongola na 20 ans moi maman Patience pas na 20 ans moi maman nani ya guna moseka moi azana 18 ans akoya non lelo bana na biso bokomi ko kubisa bango mona be sali ya 300 personnes. Bonjour maman Esther Rodriguez, sali ya 400 personnes. Coucou maman Hélène Mwembo, sali ya 200. Emsu ba misusu mona besali ya 500 personnes. Ya ba emsu 200 likolo batu batondi. Bongo kaka ba jeune fille wana ba kokoka vraiment ko servir ba tata mikolo ba mama mikolo bande ko boza non raisonnable. Yango service oyo ya ba mama ya ba femme en distinction eye. Yango sko ba mama na ngai. Maman misusu emsu lobi te mama na bengio parce que emsu lo za na besoin ba référence ba mama. Ne maman la biso Gisèle dans Luxembourg kuna toko se retrouver na 3 maman kuna monsieur za anniversaire mo beza kuna biso to déplacer na biso te soki nde ko bengi alobi te net maman moko uti ko benga wa abi maman na eza année oyo na septembre mais na limina zo abino na lobi caché déjà na mutu moko yesengi ote nettoyage ya bi wana eza na osola na ba maman parce que biso tozo sa nettoyage te ozomona siko. Et ce qui m'a enseigné décoration, on est commis département, monsieur, c'est ça, service ya mutu. Coucou de colise, eza ngate. Mais ce que eza les kamuni ko se passer wana, eza les kambu ya ponctualité. Eza les kambu ya cause la honnête. Ya cause respecter engagement. Ya ko respecter engagement. Peut-être ngai na ko koza na billet ke na kita Luxembourg. Na yebi ke maman Gisèle a eu 2 personnes bazawana. Après mon ami maman ote na legisi 1000 euros. Bon, maman Gisèle 1000 euros ezawa, maman zo senga bosse elena protocole na ko toucher nettoyage. Alors, ngana fani nanga et cause ka de temps à temps que ngana déplacer non, mais ba maman tant muto andimi engagement. Ogolo bate pour bilo monsieur to bogolo ba te maman moi il fait ça 3 mois en avance. Non, 3 mois en avance c'était passé. Net par exemple n'a pas une idée n'a pas sabino nini exemple mois prochain. Maman tantine wana benginga za na mariage a besoin de 3 personnes. Les 8 jours il y a 2019 fois. Osomon.
pour na 200 euros na maman moko o alinga c'est les services à protocole mais azota la pe ceux qui ba ko toucher nettoyage eza vrai eza na Suisse ça sikoyo maman mususu alobi bon nga na ndimi na nga engagement na ok ça service wana après mbala moko oyoko benga maman mo isenza na ndima kilimbisanga parce que mwana babenga na musala patron lobi na kolongwa ndeko omoni eza bien te sikoyo ngapi na koyebisa tontine wana teke non omoni ndeko mo babenge ilija ebandi obebisa ba image ebebisi image ya mutu asalaka émission ebebisi image ya mutu asalaka service ya traiteur soki aza na kati ya groupe na biso ebebisa image ya mutu asalaka service ya décoration ebebisa image ya chanteuse pourquoi parce que omoni biso basi omona ozala po tokozala na bafeti wana marché mosusu yo ekozala mosusu yo ozobengisa bazala na bango ponctualité koma kaka jour anini so ozwi bango 7 comme à 5 personnes baye demo yo otiaki mutema na 7 baoya kaka 5 biloko nyonso to wana il faut pas ezala ntango ndeko na mama ondimi engagement otali emploi du temps na yo otali vraiment lobi ke nga na okota en plus pe bamama misu bayebi tosalaki groupe mais groupe tozo refaire nani parce que faut ezalaki ya ngai au début règlement d'ordre règlement vraiment ya makambo ebele que non mutuna mutaye ba ke ate tant service de décoration toza boye to lata boye to kangi boye za biloko musunga na lobaki yango te donc il fallait toujours na expliquer ba tontine musu ba ko kota mais na sala ki yango vraiment te ezali na misu na solo misu te yango na tiaki moi muke impose pour to ko refaire bien. Coucou maman de belle maki ne makambo ngana koma na ngana tournesol wilo to lambelaka donc nazo toucher yango na babozo mona be na tielaki bino huile d'olive wana ba etonda na ba glycérine ba misu bozo lala ngasi na timbeli yango mais tellement na moi pe ba mama bozo tuna na bino te na mona bi bon bosi botondi na bino ba maki misusu ba misu ba teinture na bango eza isu na besoin te yango na moni na bi botiki nga lezi tika pena pema nanga kutu na bananga na bimisa biloko misusu na laksa na ba émission na bi bon ba mama de ya basi batondi na tika nanga kaka mais nazolo makambo oyo eza nanu très important oyo eza lelo pona mbongo totala mbongo te mais totala lobby totala eloko oyo tokoko kotonga tozaka kana kati ya service à protocole te mais loyi pe tokoko kotonga misusu eloko moko boye tokoko kozala na bapartenaire tokoko kozala basi oyo tozozwaka misusu 100 euros 50 euros totia à côté misusu mama misusu bayokani bazaka na babiloko oyo baluisaka tout ça eza baprojet mais eloko oyo nini oyo nga na ye kobeta sete parce que au moins mutu nyonso oza na sentiment mama mo isanda kotsanga na groupe kokotsa na groupe eza bien même eloko ngo na ute koloba mo neti groupe ya makambo ya service à protocole eza groupe moko neti ya ba mateya te ma mateya ba émission non eza groupe moko pe ndenge eza wana neti te ba pasteur bazoteya te eza groupe moko ya musala siko na kati ya groupe wana toye toza na mama nyonso to akozala attentif ayoka loba mais nayoka na mama mo isanda lobi nini na audio parce que audio mosusu nga na koko tia ekoko ozala par exemple mubaye kocontacte nga fete eza na Belgique siko toza na 2 mama 3 mama na Belgique bamama misu ya France bazoyoka mais yo oza na France so misu bamama Belgique batie audio babi bon tokozwa bino na gare du midi yo kaka na yo ba audio te po eza na bandeko mosusu ngasi na mona yango na groupe na nga WhatsApp abongisa poso ntango ebandaki tozoyebisa bamama nyonso na bandaki koloba nabi mama zwaka ta ya koyokaka ba audio okoko tuna question noko tuna misu mama Gisèle asala lobaki yango apesaki témoignage nango ozomona olinga mama mo isanda na ya wana ya ko répondre peut-être okozwa réponse non automatiquement na audio moko mama moko atiaki mais ezaki na bato musu babandeki koluka koyoka audio te bazali toujours na besoin kaka nga mo isanda na zala wana na répondaka c'est pas gentil parce que c'est un travail eza na salaire te naza mama ya bana eza volonté eza kozala kutu gentil mutema malamu mais au moins mutu susu abzi na ye temps aboyi awuti ne musala na ye mais akoti na groupe wana ye moko andimaki ba forcer kete olia yoka audio mais ye lingi koyoka audio te mais ye lingi msuka apposer ba question non
Sur les moutons, on va poser question, on a la carte à groupe, on a la carte à messenger, on a maman, moi, ça, yo lobi photo, on a olive, on a j'ai douche sous ya sika otier. Bon, ça, on a nino. Et l'on nino, ils ont ça, pour lobi, qu'ils ont le ba poso, ils ont télé, ça m'bala moko. Mouton, bon, on a quoi répondre parce qu'il y a un groupe, mais le bata groupe, peut y avoir ça pour se béler, bah, comprenant déjà. Bah, monsieur, bah, tout n'a rien à bango de sauter. Et comme on a monté avant MSU à l'obalikambo à oyoka non ba message le quoi peut tous na prière MSU à 1 minute à cette prière na ya yoki message ti bien parce que quand yoka message ya audio eza bien mais si on a quatre groupe ya protocole oyoko salama oyeza groupe ezo sa biso ba mama pona to sola masolo na biso ya rendez-vous comment to koko kutana kuku kana nanga mama féliciter nyongoni MSU ndenge zawana MSU na koko tia nini relevé ya banque na lobiki bonjour maman Yacine Bilele maman na biso asali biso boutique na Kenya continuez toujours vision ya mama mango na zolo baka toujours vision un jour ndenge za biso na ba maman na biso ya service ya protocole pourquoi pas to kiti na Kenya kuna to tonga grande salle kuna ya mnene ya fête to tie ba biloko na biso kuna loué mais na Afrique ya ba projet car dans bongo mususu au banda service non à protocole c'est ba photo caché 300 €. Au moins peut-être que notre au sala na partenaire mo bete mama sana to yo kana to tonga en Afrique parce que ngana na projet tonga centre moko ya SOS Futur Mama na Afrique na sali contrat na bango ya ba savon ya ba kobel ya ba sucre alors bilamba ya bana na biso etika ka bango ya mike allez ezo ke na conteneur mama moko na Afrique to famille moko ba na $20 ba na $30 bazana moye ba kende mutu aboti asombaka ba couche asombaka ba nini centre wana SOS Futur Mama ba kokuta nyos ba pesi couche ba pesi nini pampers ba pesi nini mwana nini bilamba ba jouer nyoso to nga ba idée za bongo za raté msuka ka OMG kaka ndenge batu misu ba kenda pesi don non nga idée za centre ya mnene donc wana zo senga pe to collaborer na trois mamas. Donc, si tu as un bon biso à côté, tu as un centre en Afrique. Si tu as un RDC qui est en Angola, tu as un Angola qui est en Côte d'Ivoire. Dans l'Afrique, il y a un bon. Parce que si tu as un centre, Miliga Pamba, si tu as un contrat, tu as un massafiko, tu as un signé un papier, ozomon biso to savon to pesa na mbongo wana to engagé ka batu na caisse wana par mois muto futé $50 depuis batu biso na Afrique biso $50 pe asimba raté. Siko ndeko nanga yo ozolala awa ozomona bien que non ba fête na ba poto e koma nango bebo et puis ndenge eza boye ba service yango ya ba protocole ya ba nettoyage ezalaka te misusu soko bolobi ate mama sanza biso awa na France ezalaka mi mais biso na Suisse nazoloba na za na caméra nga na mona nanga ngote kutu naloba prévenir moni tantino abengi nga o mariage eza le 8 juin ouais ye kutuko azala besoin nde ya service à nettoyage ngana ekuto tozana na débat moko parce que ngana zoke na côté mususu nazo ngana pese ba mama kaka basa protocole mais ye yebisi nga so basali nettoyage a baksa mbongo oyo mona siko biloko aboy sori siko mu service ba nettoyage waniza yo nanga tozala na poto mais totonge loka munene na Afrique non n'est-ce pas centre bilamba ya bana na yo eza na bakavwa ba jouer ya bana na yo bité ba na lebi ba jouer zo yeba teke no kuna na Afrique soko sali yango esali ke mama moko aboti vraiment aboti mu bazaka na $20 eloko ko sombela mwana bazo ko kati bazo yeba te ba ko banda ba ko suka et puis kuna na centre na biso Thomson ezali mungu ezali pilipili ezali nini oyo pampers ezali msusu pe cache couche ezali msusu ba couche wana nyonso pe ezali ka ba jouer ya bana oyo eza na poto kaka bilamba bana na biso to memi yango to kena ngo kuna yo kanisi pe ma ngana yo to kozanga ta $20,000 oza sir to kotika ozanga ngo te ngana to kozanga ta $10,000 oza sir to kotika ozanga ngo te na poto oyo msusu ndeko yo ofandi kaka biso tozokoka basi tozokoka ko sa société tokokoka neti ngana kokoka ngazo na koti na ngana beti na koti na sing na tie pe ya mukanda na nga je na sengi mbongo pe na banki na mino obimisa 30,000 na obimisa na ngai so ata 30,000 so pe na kepe pa ser na nga mobo na yebi ba ya mutu mangana beti kaka na pia nga 20,000 apesa na parce que auto pesa 10,000 pe ayebi ka bite yo honnête
Wa film vraiment que non très. Ce que je sais à ma solo ni je sais à non. Bah toi même vision. Bah tu ya honnête. Net na maman wana uti ko benga nga wa mwana nga. Na ko kisa 50 ans. Na moni nengo au tiers les autres ba protocole. Non dans un intéressé. Déjà année prochaine donc ils ont ma solo ya sir ya service ça nango ya sir vraiment. Pour na yebisa ke penya comment na ba 2000 €. Azobi problème te ya sir. Mais problème ko se pose yo. Ezali tango ozozwi engagement. Ndeko il faut au respecter. Kaka yango nazoloba eza neti atanga. Neti nga non to yokani. Tobi ke to tonga SOS Fitir Mama na Afrique. To sali yango comme chez un restaurant du Caire. Moto nyonso azoya memi $20 a kozala na référence à biloko tout. Yo tie membre famille na yo ngape na tie. Ata yo kitaka Afrique mingi nga na kitaka te, mais nga na pesi yo confiance na nga. Il faut être très honnête. Yango lelo moi ça me fait mal hein, maman Julie Citron. Na mona ki moi si moko femme africaine azolela Château Rouge. Moninga moi si africaine Amélie Mbongo. Ngabi o ezaba masumu ya pamba. Ndeko moi si. Comment ozolala? Kaka biso ba tomangala. Mais basi ya bibikolo misusu wana makama minene. Tozaka ka soki eza restaurant ok kaka restaurant. Soki na miniti wana ezali flat botoni na ba flat. Mais omoni ido na oloba. Même atani de comment que le maman sanza ba royiba. Soki eza nango 3 ou 2 c'est pas grave. Net tozumba ko kwa RDC za munene. Parce que so mutu moko asali SOS Fitir Mama atongi centre. Toza 3 mamans, toza ba partenaires. Bilamba bano yozo mono tozo boire kaka oyo ba joueur to kiti na yo na Afrique to ko sala ba contrat na Masafco kuna bani ya ba Kobel kuna bani ya ba Sikra ya ba Mungwa centre na biso moi sa boti kuna na Afrique kuna aye na $20 a ko se retrouver et ça peut kolongola chômage parce que ba oye Niger bon imaginer. Oh, to pesi senga ate to aider domoko $30 ebimisi $20 ebimisi ok bokei na hôpital wana bopesi ba mama wana bozongi lisusu bokei sous place bopesi non oui on peut le faire mais na ndimi na ngati na kati ya famille moko bazanga à $10 malgré pas ces en Afrique mais boye bango pe même ata batu misu ba mona rabo ba moyen ba rozana référence à centre wana ba roya na centre wana. Ata mutu azata na $10, ata $5. Soki aza na pantalon te. Soki aza na msusu basket ya malonga te. Soki aza msusu na Thompson na ndako te. Mais ake na centre moko ezala na Afrique kuna. Soki kaka na ata Congo ta Angola ata yo Congolais ata na Côte d'Ivoire. Mais otonga eloko moko ya bongo. Ozokotisa mbongo na yo. Parce que Afrique eza na mbongo. Alors naye koloba lelo likambo service ya protocole parce que naza déjà na ba mama musu baza na Belgique. Service à protocole oyo et resunga ba feti na biso mais bato baza na besoin de service oyo. Faut ba mitala bien ba emploi du temps na bango. Faut ba mitala bien vraiment que non maman mo isanda net nga nazo ba même na groupe wana. Tant au koti na groupe à WhatsApp. Faut vraiment ozala wana toujours oyoka programme nini ba pesi. Et loko nini ba mama lobby parce que soki yozo yoka audio te neti mama moko abisinga bite mama mo isanza ngaba bisale leke bele na yoki te ba audio leke bele mais eza mabe comment ko yoka te parce que oko rater rendez-vous wana oko rater peut-être mama baza na Belgique babi ke tokuta na garde midi parce que feti moko ezawa mais ba contacter service na biso ba femme na distinction alors biso bato Suisse to kete bata France pe Msumi baleka bokende mais bata Belgique baza 3 alors baleki si bango 1000 € na bango ou 1000 et quelques euros na bango bake ko sala service misusu babi ah maman Nico ndenge za boye et comme tina ba 1000 € ba 2000 €. Ah bonsoir maman Mireille maman Mireille oui parce que ba fête na biso il faut ebonga ba soirée pe il faut ebonga tant muto azo organiser fête bazwara temps. So mutu lobi ke ba senge 600 €. So ba maman na biso ba 3 personnes afuta bango 600 €. Ofuta. Neti ngai mam tontine oyo azwi biso pour l'année prochaine, ils ba montant.
nasolaki na ye na bi nombre nan tozalaki abi ok pas de problème. Alors on peut ça continuer année oyo pour assister l'année prochaine. Et puis pour fêter à la classe, pour fêter à la propre biso to ya wana to servir moi na msu bana balelaka msu bozobina na kati ya piste bana msu babaluka kana ba service ya protocole eza et non ba fête msu mona kaka nyonde ko moi oza kaka na ba jeune fille bazo baluka wana. Bonjour papa Rikine miana ba jeune fille bazo wana to boy na biso te ba jeune fille bakokozala. Mais eza jeune fille wana boko pesa été ça les aso ki 400 personnes ba jeune fille ba 3 ba 4. Et puis, ça va servir bien. Bon, moi, à qui la faute. Et puis, bande ko na ngai. Okoza na groupe bata musique. Okoza na ba camarade na vie na yo. Okoza na msu na famille. Mais o etali eza ozo bal. Coucou maman Nick Maluka na ngai, maman na ngai en direct na Belgique. Ba gros bisous. Bonjour à Ndeko Edwige. Okoza na ozo bal ozo sala ba soirée wana. Tala, omoni mutoki ya mutu. Linga obimisaka mbongo. Po eloko na yo isimba ekende bien. Leloko ozo babiti na bata muziki. Ba o servir na mariage na bata muziki ba o simba ngo bien. O se retrouve. Coucou maman Ombia Olive, o se retrouver. M6 na 3 maman et pourtant bazala ki 10. M6 bazala ki 7. O se retrouver na 3 maman. Siko o silike la bango. Parce que yango na on ba même il kambu ya engagement. Pour pas monsieur ça qu'on dit maman j'ai citron na oya ko aider yo. Parce que eza nango service au sengier au foutiété akolo ba pepo asimbiso touche. Pour ba noir bazana ba style wana. Andimi mais jour ya mariage na yo tellement MSP a Monica ka ndengo sali ba préparatif nyonso tout wana a Monica que non à mon yango y est pas au bal. Oye éviter le cœur de l'homme est torturé. Merci beaucoup maman Francine qui kobo. Le cœur de l'homme. Oye éviter maman mutuka na dernière minute ko bata musique boliaka ba soso bomela ba champagne bien. Ba mai pe bomela na bino na dernière minute ko ma Gisela Bengelo bi abi maman limbisa ozo rosé lo sene azui matanga cuisine na kufinjoka lukuta njoka ni le cœur de l'homme. Bonjour maman Tete Kombe. Pourquoi? Parce que olingi ko yimo komi kanga olingi yo moko kozala maboko makasi olingi yo moko sa eloko eza propreté. Bonsoir maman Katika yene ba femme ya distinction ba ye toza na service. Coucou Ndeko Lolo Sango. Service yo eza service moko. Ba maman na ngana ba o pe nan boko tite. Boya te pona msu ngane na olo bake. Service yo toza na besoin vision. Ya makama malamu. Msusu ko kota no na sentimate. Tala même emploi du temps na bien. Et puis tant ozo kota toza na groupe WhatsApp. Oza obligé fo yo ka ba audio wana. Pour eza place à kobeta kara pour qu'on eza te que toza na groupe moko te ya ba conseil yo te ba groupe mama te ya non qu'on eza groupe yo ke to ko tia ba audio soki toza na ba programme programme ezali que non to ke Allemagne na Allemagne na combien de maman kuna ya ba femme à distinction ya service à protocole baza 3. Merci beaucoup maman Katika yeni. Olie misusu ba virenga 600 € na bite ba maman nanga bino ba maman moko aza na 200. Bon nazo pe exemple parce que bandeko bo sa ba soirée bo banga te na si naza déjà na 3 marchés au nazui to eza likambo to solo là. Parce que si on a kata net de service na biso. To ça déjà na bato décoration bazali. To ça déjà na bato ya service à traiteur baza, chanteuse azali. C'est que soko zo sala mariage na yo na kata service on a déjà tout ça complet. Donc ils ont muto solo là parce que neti ngai nande na kanga kina ba mama msusu prix ya mutu moko mais ce que solo lingo zo muta service à décoration prix go te palanga te za pa na ye moko so mutu oyo msu ya service ya traiteur et pas na ye moko et puis bande ko nanga tango msu yo zo ya na kati ya groupe ya service ya protocole eza engagement eza image ya onga na zolo bango na live nazo tia public témoin. Nga za muta désordre te na za muta ordre. Si on a ça la affaire na mutu na za la ka toujours on appelle ça âme pe corps pe esprit nanga.
So bato so abi mama mo isana lobelanga bena na soirée bomona kanga mona na lati likamba mutu wana. So pe sili. Alors ba mama nanga. Tant ozolingo kota na engagement. Il faut le respecter. Réputation ba somba raté ba mérite kango. Soki pe mususu ndenge eza boye. Oye ko pesa biso lo bité mama mo isanza week-end wana par exemple, ya pesa exemple. Na août ya année oyo. Mutu moko bengi. Mama mo isanza anniversaire. Eza nango don, eza nan. Mususu na juillet. Si vous êtes intéressé au bon, on a 200 euros, 300 euros, on a peu pour un service à nettoyage. Alors, il y a un engagement. Si vous êtes pembeni, il y a un mois. Il y a un moto zui. Si vous êtes solo là, quand on a un groupe, il y a un solo là. Maman ni a dispo. Asala musala oyo na Allemagne, akenda Allemagne. Musu hotel habité na musala week-end on a kokite. Tokozo maman musu azane dispo, ba musu bakei. Donc, to bandu sala bongo. Si on est dans un fait, ils ont loué biso en Allemagne. Ma maman, oh, bazana bango, aime sous la France. Atalia le bi ate. Biso mo eto kezate. Mutu supa gota la bi na kenanga na convoiturage. Na zu 20 euros, na 30 euros, na kenanga. On fout 300 euros, na zongi nanga. Mais ezali comme engagement. Aime sous temps yo aux d'accord et pas nanga. Kotika nga ite. Même si na dernière minute on obi ote maman yo faut sambela ka déjà tant ozo engagement le baka na nzambe épargner mama be na date wana na jour nzambe po esa bilo monsieur za lokola africain na yebite kindoke ba africain mususu ni ta mindele bazo tonga ba immeuble o ya biso za kaka so to komi 5 personnes to yo kan to bi bon maman Gisèle alobi maman Sanza na 4 na RDC loko eza munene tozo sala centre munene eza la mibale ou misato misusu ko za la kota njili wana to bandi sur satra SOS fitir mama tokeli susu ba côté ba ya ba nini ya ba kamba soda kuna toke centre moko eza na coin wana SOS fitir mama ba jouer ba noyo ba bilamba bana no ya ndako yo zo mona ngokaka pamba ba nini yo susu ba tozape awa neti ngai na yebi ba soda oyo ya ba Suisse oyo ba kenda ba formation ba ya pesa ba pampers vraiment ce que ba pampers wa ba zo ko livrer croix rouge voilà croix rouge ngato na zobota ba ndeko ya kutika siko sur na croix rouge tozo kaka ba pampers tozali ngana o projet ya conteneur ale to tie biloko ekiti Afrique centre wana ba tongia ba sali décoration bien ba tie bien ale na centre na biso toza na talo na besoin ya mbongo nyonso à partir de $10 à partir de 5 et 4 10 20 30 40 maman mususu aye bon maman ngana na 20 kaka biloko kolia moyena somba na koyeba te nazo yeba te na sala nini na $20 o na simbi ba maman mususu boza na Belgique boyebi na usine moko kuna bazoteka ba maputo yo oluwe ozunio surtout wana soki kosala contrat na yo kuna na bato ya ba usine ya maputa o mama mususu akobota boye aye kolela na centre na bino lobi même liputa kolata ezate tokokatela esiya tokokatela 4 ya soka se retrouver na $20 mbongo esokota o mbongo esokota bima na yo na basi ya barando ya ba polémique Afrique eza na mbongo poto eza na mbongo ya poto ezali tous les week-ends africains salaka fiti yango moni nazo lansaka projet oyo ya protocole nga moko na sana kati yo ya kotala nga tolobi yo te fille na mo isanza sa émission ayo sa service à protocole ko engager ke yo biso tozo sala msa parce que nga zo na kei na musala na tongo ti pourquoi au mona sous 100 euros comme pédiate mais sorry par exemple samedi wana koko mama espérance ensemble naza na service na nga na yebi ke moi 300 euros na nga na rezo après moi wana ici na rezo 300 euros ya mbongo eza mbongo ebele donc yango nazoloba ke ba mama botala tala na ba agenda na bino botala tala na tala emploi du temps mama moko alobaki na nga mama Sanza ngoli na zo engagement boy po nga na yebisa ke na bio moni na WhatsApp eza ba WhatsApp te ya kobetaka ba karate po ba tusoza okotie na groupe azoka ne bino makambo zoloba azo réagir te mususu oui problème ezate ma mususu pe ndenge wana azoyoka ne bino neti nga na otala ba mama po nga susi na ngeza dara na tonga na ngai loka mnena na Afrique omoni neti yo nani diker au restaurant diker basa nga na zala besoin ngo kita na Afrique nga ba style ba OMG mususu bomemi biloko ba tienga na lingi depo moko mnene za la wana contrat ma to sali
ya ba carton Thomson neti côté monsieur eza lokwa chambre froide côté monsieur eza kaka tozo kaka kopesa kaka batu biloko to ye so eza maputa ko buta poto ke to ke na biso na Belgique kuna na izini wana bazo tekaka ba maputa wana misusu gobo ebele so na ba 20 euros so ndenge na yoki cop wana mama yo nanga kasi to ko zanga $20,000 na maboko to $10,000 na Afrique kuna mbongo eza kuna kaka ba $20 wana imagine toi $20 par jour siko baza so ata 100 personnes va yaka na centre là hein siko oya pesi 20 oya pesi 40 oya pesi 30 biso to ya fanda wa to ya ko to komi ko bebisa na ba confiance to komi ndenge eza non donc mon nazo loba non nazo flasher ka bino ba biloko ya mike parce que nga déjà ba projet na nga na sala ngona tata mo ya conseiller communal na lobaka ngo toujours parce que ba Facebook na ngai na mo na bungisa ba biloko na ye atuka projet kangama mama na ngai aza ezarate ya mkilia to yebani lelo to pesa na ba confiance to respecter pe ba fête ya batu soki lelo ba bengisi ngana yo na service à protocole ndeko yebi ko salaka okobongisa nyonso tu soki yebi ke fête ya na Suisse ofana na France ya awa banini ba convoiturage eza nango awa ndako nangeza munene soki eza toko so organiser et puis po bato ba permis de conduire pe baza mboka na mboka eza ka mikondi nango soki fête eza na Suisse toyoka toza combien to Suisse toza 5 mama Esperance mama nani tokuta na Lausanne OK mariage yango eza api mariage yango eza na Genève bon mama na biso moko azokuta Paris musu azokuta Belgique musu pa azokuta mama Gisela azokuta Luxembourg tozo biso stome manio so pe to moni biso bata Suisse mariage eza api mariage eza na Paris to luki nini voiture so eza 7 places allez ba chauffeur ba goza la 3 to tie biso no sumbongo ya ba convoiturage essence allez toyebi ki tosali économie biso wana tozokeni parce que na kati ya groupe na biso wana toza na bato mosusu kaka ya protocole te bato ya ba déco baza neti na nini na anniversaire oyo eza na Paris bazwi mpe moto ya déco ya décoration chanteuse mpe azali bazwi ye à part service na biso ya protocole bozomona toza complet nga na ye kobeta sete likambo ya kozala série na devant eloko ozozwa engagement donc engagement ozozwa. Et puis ce que tu as dans la groupe à WhatsApp, mato ina yo ezalaka toujours oyo kaka emsu audio. Maman Nicole atie audio to alinga lo baisusu ni maman nani Gisèle à répondre, maman nani Misamu à répondre, maman Espérance Samu pas répondre, maman Boms. Donc ozo yoka ko beta karate parce que soko beti kara to na programme ko photo kutana na gare à Lausanne to kende o ba mama na yoka kite ba voice ngo za ke bele soki okuti ngo 20 tia penya portable no wana banda ko yoka ngo 20 yo moko mutondima ki engagement public na lotia bino témoin nga nazaka nga sérieuse nazaka nga très honnête mon nene nazawe bano ba mandi ko poussa la momuke misu na ngezo tala Afrique momuke comment neni to ko tala mpo ba projet mususu nga nazo mona so boyebi te ba bilo mususu na ko mozo ba groupe moko électrogène wana zo zora déjà m mususu po simba déjà m mususu ba projet mais sikoyo soki na kati ya groupe wana nazali bomoni tozaki il fallait to ya 9 to ya 10 to ya 9 maman wana soka yete tokobela ye na live tokobelela ye tokoloba tout façon pe okozwa pe mbongo avant te pour ça avant te tant osali musala te tokopesa na mbongo te tokopesa mbongo te biso tokomona ke aso ba vire biso 2000 euros à 2000 euros dans un compte bon to okende na biso to sisi maman na maman azwi tâche na ye à moins que so pezali mutu ya service ya protocole ya déco ba kofute katikati les restes ba OK si ça ngona soka sisi musala batu correct. Donc na vie eloko nyonso tu soki tolingi tokende liboso na nde moko ya malamu tolongwe na makambo ya protocole tokomi mpe basi oyo ya eloko bato batelemisi yango kaka bana bango famille te bana bango kaka bakutani kaka baza na bango kaka oui mama la una moseka mamushi na ngai écoute c'est très important mamushi barabi bazotonga basala ba fête biso tozofanda kaka boy biso zo mikanda ti ba français bazali ba française bazali tozabena ba papa ba otia biso poa toko kota chambre froide na Afrique ko kota ya munene ngali ya bande ko luka ba groupe électrogène chambre froide ya munene ko kota kuna toko sala ma centre ya munene koto tozaka na chambre froide ba soso ba Thomson ba biloko oya ye na centre na biso
toko kozala ta ba partenaire toza ta pasi 5 mutu ba telemisi nini centre wana munini wana. Alors so MSO centre na biso par année MSO ezoko tia $20,000 toko kabola. Eza nango te tozo tia nanu mbongo liboso te mais tozo tia pe likambo yake non esprit de créativité. Et puis en Afrique wana basala ba fête déjà bani bon pourquoi pas basala na biso pe bata poto pe toko tia ngokuna. MSO zaka basi mo baza 4 basala na bango poto na poto ozali na touche à décoration. Allez même baso ba champagne kuna na kin na Afrique kuna zala pe na coin mo pe kuna ba lora biloko non na Afrique parce que Afrique ya mbongo. MSO na Côte d'Ivoire MSO maman na biso Yacine ana boutique na Kenya zala pe na contact na mama Yacine otuni pe na Kenya obi kuna pe nini ozo luka oza na poto ba marché ze belebele ba biloko eza belebele okozwa na facilité ya mama la una moseka lobi écoute eza bien écoute wana soki MSO za na kati ya groupe ya WhatsApp bilanga ko ya ngai oza na groupe mama kune kozala groupe ya okoko négligé okotuna longa kutu te mama isanza kasi ba voice na tangi te na yoki te parce que na utaki musala te na utaki musala siko ndenge za wana na zui tante yaya ibongo yo so ba peso €300 to kabola siko so ngana bina kata yo siko 3 na kata €30 na ndenge ya nini ya tala ngana zoko po ngai neza ezaka mama service ya protocole te boyebi ke po naza makasi naza muke yango na koya munene te parce que tellement Gisela yebi naza su na groupe ya nini ya bongisa poso à part wana naza yango na koma mo bongo na ona la peine à porter parce que neti na Facebook tanti moko pesinga mawa moi mama pendant na komela ka posunga nga na conseil ya maki na anniversaire poso baby osanga boye pona ni mais ayebi te ta nazaka na ngote elaka konza komba bolangala na biso bamongo papa na nga des mungana ya otozolo baka papkana na nga des biso bino mibali tokotika bino à côté biso basi to nzamba lobi une femme sage bâtit sa maison biso tozo bâtir ko biso nde toza boy atala ba pays ba place ko congolaise to Côte d'Ivoire to telemisi chambre froide kuna SOS fiti mama centre munene ko kota kuna to landi mama Yasi bilele côté la biso diana ba kwenko mama Gisèle Kongolo soki bata honnête baza 5 tokosala tolongwe na protocole toke na projet yo sala décoration bom ça décoration to memi on a Kenya boza na salle na bino minene kuna babiloko babolwisaka babiloko kuna ba plateau basoya ba champagne babiloko ba kit biloko nyonso tu toko se limiter wa kakate na poto mama la una moseka kuna place oza kuna to bobandi kokota déjà otali déjà lobi ba marché monsieur za kuna babiloko abana banini to kiti kuna na Congo kuna centre ya munene social kuna SOS fitir mama parce que pote za mboka matériel tout ça facilité nyos pote za mboka matériel réveillez-vous ba maman alors tant que soit engagement il faut les respecter et ça la tête on se retrouver na maman Julie maman monsieur maman Santa maman Julie na gare de Lyon to kutani ouais maman monsieur ucho benga zoka mama priaka déjà ba libumu pasi na yo ba programme na yo ya brise yate na ba projet ba programme ba fête ya bato yate bonsoir maman Chimène la princesse yate maman parce que les engagements pour moi na kata fête wana to kokipe ko gagner sous marché les engagements to zui. Et puis, tu as besoin de la quantité, de la qualité. Parce que si tu as 10 femmes, 10 femmes africaines, si tu as tourné déjà en Europe, tu as quitté en Afrique. Pourquoi pas? Tu as quitté en Afrique. Net nga personnellement, pour on met la bateau bon aussi, na yebi amuti. Nga na yebi ko mela mutu mbonde. Nga na yebi te. Nga vraiment so na isa engagement, isa musala no kota vraiment. Et on a lobi ba mama to abiso sur na poto ba nationalité zali ba mikande zali oui oso sombi déjà ndako na yo alors pensez du sous lobi bon na kota sko na projet kukunde ko la patrona donc projet wana ezali okoka pe sala ngoyo moko tata centre wana SOS fiti mama na Afrique ezabi mutu passe okoko sala ngoyo moko te esenga ngafoza na bato mwende to sala boyeko mutu na mutu yebi batio na ye neti ngana yebi pe batio nanga na kokota pe na koti pe pe boy MSO na bendi pe mbongo mo pe boy
yo siko pe oye pe okoti pe obendi pe to sangisi to komi ba yango même o nzamba majili citron yango yeso azako ba corps du Christ vraiment ya solo po yeso zo baka corps du Christ mais bazo yeba te corps wana eza yo tie zolo ngana tie likolo o ya tie munoko o ya tie matoi biso nyo to sangani ozomona mais bato baza mi tout passe boya te parce que toko tia liste vraiment po soki ya solo mama Carmeli soki to saki 10 personnes to ke service. Par exemple, maman moko a été to tia yo na Facebook. Monsieur so témoin isanda non. Nga naza malhonnête te. Nga nazo kende feti wana pona gagner marché. Mususu. Pope ndenge za wana lobby to bato mususu ba bengisa biso. Biso to kosuka na service à protocole te. Pourquoi barabi bazo tonga? Biso to tonga te, biso to kosomba ba ndako awa. To ko tonga na poto awa. Biso là il penya toko tonga ata to se retrouver 3 mama toko defa mbongo na banque toko defa mbongo te na somba sac ya ninyam sac yo yebite Afrique za mbongo soko chambre froide oke ko nduka basi ba maputa wana kaka ba 4 ya to ziongo na Belgique kuna oki o eza groupe bazo tia soki na ba kombe ya euro moins cher wana oke même na Congo kuna ozuka na 4 centre wana okoti ba maputa mama awuti ko bota na hôpital azana 20 euros ko se retrouver la tiliputa et suit ba pesier couche ba pesier yo yebisa ngana ki de defa 2000 euros 2000 francs sur pendant question ba sac boy bité 2000 wana so to bandi tonga na mabele ka muke to somi ba sima ba tonga ras boy bité bandi eza de fondation après to boti bana awa bana mo bazo yango mundele ko magie boni biso ya on a le mama soko koti na groupe na biso soki o libumu passe oza na diarrhée sambela nzambe jour wana ba diarrhée na yo eli ya kutute mama soki koza maya maki to komema to komemelo maya maki to na komemelo pe maya maki na bi ya maya maki za e ko calmer yo to si to ndima ki engagement biso to ndima ki engagement mais so ate mama mo isanda ba ko yiba projet muto ko yiba nga projet zati ngana zuluka ba une grande dame il ba kata mama Julie ba une grande dame. Et la projet nga mo isana na kotonga nini nini oyo ni centre muneni na Afrique nga mo kote ata kotonga so na ke defa mo na banque osimba te bon chambre froide hein boto ko sabe maternité na bisoti maternité ka basi ba mama oyo bota wana eza stratégique eza ka ndenge façon ko yiba clientèle maternité koto chambre froide koto centre SOS futur mama koto ba couche ezalaka bani ezaka mama mi boteli ne kuda popopo ayeka malemba koti na centre wana azumo banini apesi mwa nini mbilo mo kasi ba mbongo ezosanga biso pete hein mbongo ezosanga biso te ngana kwemo na kena na Suisse na ke ko mbongo na ngai nazaki na zemi mama Gisèle nakuta pasteur moko ba livre ka matela kendaka RDC à un hôpital à Tongo hôpital kuna nazo sabino vrai personne na lobina kende sko na place wana na Lausanne na akisi bango carte na ngai ya kenaza na association to na iloko mona sala na Afrique ba obimisela nga ba matela Croix Rouge siko lo ni ezangi biso ya ona lui mama soki suju wana za na beri maya maki ezali kubanga te tout si to soki engagement bato ba lui que non to kokende ko servir 5 personnes si on a 5 personnes au bandi biso mama nani soki to ko swana kaka na téléphone mais au servir parce que biso to ndima ki engagement tala monde bana boy bande ko monde ati botala ngayo mama soko lingi to ko na Facebook to tiebe na photo to mama ayebisa ki biso ya ko ya mais après baluki ne lisusu pour makambo ya privé rozalate parce que ça ba réputation abato okotiango à danger mama Julie à part collaboration na biso azape na makamu na ye mama Julie Citron azape na service na ye imagine kana na kati sikoyo ba mona biso qu'il fallait to ya 10 mama par exemple que non il fallait mama mo isanza afin de mama mo na Londres ba kende bo benga nga ponga na na Suisse après bo benga nga bolobi que non mama mo isala maito ke feti ani ezate na kotia bino photo na Facebook. Et puis, na soko ondimaki na yo vraiment que non, na nini na groupe que na okende to voice na yo to tiango. Biso baba mais eza engagement. Tokoko tia ba réputation na biso à danger te. Au moins na boy misusu muta service à protocole ya nettoyer ya traiteur azawana
moi aime sou fête mo ba louer ça moi ni ba se bazaïroise bazala pe ya ba africaine bazala fala na yo ba tout moko ndenge za boye ba ndima kana bango après moi na ba se retrouver muke exactement pour nous banque ça maintenant ba logique parce que mutu na mutu ko mema ekulusu na ye to ko lo ba ke biso to yo kana ki bongo parce que yo ndimaki bon ce que tout ça va projet mon déni so yo il fallait to kende ko servir comme beri bon en Afrique tout ça ndeni peut-être yo talent no iza osomba ka ba fantaisie kitoko neti mama nanga Patrice la tinga fantaisie boy peut-être maman patience ba sakuba lobi bon maman mo isanda nga na kati ya projet wana nga na zala nga mutu na pona ba fantaisie mais centre za kuna munene côté au chambre froide côté au totongi maternité to sali maternité côté kuna za kaka moi ba fantaisie mais en Afrique référence, tout le monde a se référer. Tous ont changé quand même. Tous ont 2020 kalaté, tous ont changé. Yom tous ngana tous na poto, tous ont ba opportunité wana, aller tout au boulot ngana ngoka na ba ki malhonnête, na ba ko respecter ba makambote pour rien. Et pourtant yozao bato ba so, bien besoin na bato ba so, bato ba so ba soirée. Soirée sous simbate, soirée côte sarambongote et belé ba tika la bango. Malgré ba dépensaka mais quand même si on doit sali azo se retrouver yango nazo ba femme à distinction toujours ça là quand même la différence partout dans le monde ici en Europe même en Afrique lelo zate lelo lobito koli lelo lobito siminzete mais ba ko tala centre wana ya ba femme à distinction SOS future maman maternité oyo eza ya ba femme à distinction pharmacie oyo eza ya ba femme à distinction toke su côté mususu nini magasin oyo ya boutique oyo eza ya ba femme à distinction parce que dans la ba femme d'affaires oui maman la biso ba kenda ba Turquie bazali naza pe na ba corps médical bazali naza ba corps médical na moni bon maman Espérance Assam zomon. Pourquoi nous avons le centre wana? Pourquoi nous avons le centre? Parce que nous avons le makiboy. Mais nous avons quitté wana penya moi conférence mo bepo zo aider bato. Bonjour maman Maggie. Ma maman, sur vous la malhonnête, c'est fini. Il faut vraiment un moko, il faut du sérieux dans la vie. Yo mo nazo le ba kenon. Moni babilo nazo le ba. Un jour vraiment serait se réaliser. Na ebiter. Na évité même ata ba président de la république ko ba repesa biso ba coupe ba bi penza ke no biloko biso to sala ngoto me biloko sala nde una ngai kola na ba style ba to ote mikolo ezaki flat mikolo ezalaki nini nini ndenge za wana OMG soki ezali zala no be partenaire baninga mususu ne mama Julie Citro azali tala neti ngai boko ko imaginer eloko lokola maki na mafuta huile oyo tolambelaka tournesol nazo zwa ngona jet douche moko ya blé na osuka boko yo imaginer ke tentira mtegoza biso mama mo isanda nani apekisaka batibe ese boko imaginer ke mutu eza na moko tu caméra tenga siko moni ngo yeba mama tout façon to banosa ba service à protocole o mona na yo parce que ba ko za ko yebeza liwa ndam bato basali ba chimie wana baleki ngate miso eza mayele ya nzambe tala nini nakendaki jour wana nazuki kaka huile oyo tolambela nazuki kaka gel douche ya bleu mbala moko pu nasangisi bongo ndenge ezotia poso kitoko tala ide ya maki botala eske eza kisini zotala eza kutu te misusu omonaka boekala ezalaki basi mpo mona mwasi bopembe hydroquinone eleki me nga siko lelo naye kodiminue puissance ya hydroquinone malgré M na ko pakola na ko simba karolete nanga na zuma huile nanga mais ezate ke na pota mafuta batibe tonde pona bi matenti mususu M ayebaki te mama mo isanda kaka maki yo kaka huile tourne solo ka soko zo bwaka ngona na jet douche peso sukola ezo sukola ko na bato bazaka ata chocolat atoza tenti chocolat bato bazaka mo ba poso eza mo makasi mais kaka ko mona mais eza ba mayele eza ba inspiration lelo emsusu libumu na yo ekiti lelo emsusu miomu na yo ekiti yango pourquoi no ba likambo centre tu ba biso bazo comprendre nga moi muke parce que nga na kenda ba kwemo be na yebisa mundele wana
eux mindelo bazana ba ba mbongo ba toko ba biso ba koza pe bo azunga ka poto tongelo au monde Afrique siko pourquoi ka to zala ka ba souci na mindelo yo nanga oza na nationalité oyebi décoration mosusu so tokepe kuna mama service citoyen azabi na service ne toke espérance ça mo infirmière mama Patricia Lututu docteur tozo base ba africaine boza mayeli tokepe to na basi musu ba yebi ko luka fantasy to bi na basi musu ya nini on a lobby to banana na service à protocole et puis il faut tout respecter amour tout respecter. Merci beaucoup, maman Carmélie Missam. Maki nde makambo. Maki, kane na lubaka. Sopa bele ba huile na mafuta. Et puis ndenge zawana, huile ora yo lambila kako kangi na ngoba tilapia. Me kaka ko kanga mati. Bomoni ninyo yo gel douche mo na wana na photo. Yo tantine moko aye. Maman isana siko zo la reception lo rebele siko. To ça siko ndele azo comprendre te que to za ba potionner morote. Mais sur l'action numéro 10. Peut-être, oui, tu as aussi moté des symbio. Oui, puis, kaka. Pour nga rappeler l'embarabino, tu as facilité, biso africain. Il y a facilité. Nazo mon appenda. Tout ça, la mission n'a pas mis chance à rebonga, ma façon belé, mais. Et ça, il faut aussi supporter, parce que c'est la facilité. Et le bête, maman, la roue, na moseka. Écoute, kaka. Pour basi, bazana ba faveur. Mi bal na biso, bazana sima. Mais yo moi sur côté sera mo boy obimisi moi emzuzo moni mundele wana moi pesa mino 20 000 exact mais yo moi sur leki comme on dit que non pour des enfants tout ba pesi mon point Yesu basi ba ndeko la ni mibali bazola n'était pas Jésus Christ ko na Jésus ko tazali nga entouré na basi kama baba na ozala wana Jésus ozoma mubali ni asukola ke makolo na Bible mubali ni kasi muzaki mwasi moi ça bi ko lembisa yo na lobi mama M sous ça na ba beri M sous ça monique estomac ko to bossa na passé ma qui déjà comment aussi c'est estomac to zo ki engagement to ko service o bébé ça ba réputation la bisoté si to monio o komi ko compliqué maman pas utiliser pour les OK mais o ko pe ko yate na kati ya groupe tant que otala ba emploi du temps na yote tant que nous ozala pe sûreté tala ndeko ko ça la biso moité. Si on sait côté dans groupe na mission service à protocole parce que tu veux changer quelque chose pour na bateau bazo sala ba fête bateau même attends na ba église attends concert ya nzambe ce que sengi ce qui concert wana parce que au moins service na biso tokoza na teni na biso mais sur les sengi na église na bino boza na séminaire boza na concert bobite biso église na biso toza bezo bola ta chemise à pembe pantalon noir tokolata na biso toye kosala service à protocole so bopesi biso ba t-shirt tokolata na biso toye so eza matanga po yango mona na soulever loko moko ndeko nanga ba relation komi kokufa liko ba rankine komi kokoto mwana mutu asekisa ko ka bonga zo solution bon pourquoi parce que mutu na zela ki yo au service na feti na ye opesi oyo ko pesa ye nini kotika ye na qu'est-ce que c'est. Alors, attends, l'obino, c'est pas grave, car sinon on s'est démerdé, mais monter manaye, kanda fani na. Pour yondi maki. Coucou, Dide Dadi Chora, Dide Dadi Forme, Chora Simbi. Merci beaucoup. Pour yondi maki. On dit maki que non, on ko servi na au mariage na ye. Ndeko yo pozo ça la fête. Yo pozo ça la fête, ba ndeko pozo ça la fête. Bo yo ka conseil gratuit. Lelo yo di balo yo bala mariage yo sala comment ko sona na mobali na yo kaka yo moko porte d'entrée oyi ninga ko ozo organiser ce mariage 2 ans avant une année kende ko louer bata service net lelo service ya protocole et sala biso ba maman mo isanda to ko déplacer to ko ya ko servir na fait na olingité OK ko louer kaka groupe ya ba fi bon na photo mo bete fi na bali mais camarade nyo azaki protocole ye mutaboma di bala ne ba komi na mobali na ye tala mi batela nzamba obatela yo omoni mbongo na yo mutu akosala mabete na mbongo na yo soki yo popandi ba invitation pa bato ba meli bien te bato ba lie bien te tant mutu akalkele fete nga zaki wa na Zurich nga la fana na Genève olongoli mutu de Genève ti aye Zurich a telemi a mélité obi kanda wana déjà porte fungwami a olakelo mabe
akoloba no mabe ekozwa yo. Yo moko moto luki bangambo. Ozotinda ba invitation mais okoyeba te le cœur de l'homme. Okoyeba te qui est qui. Sikoyo kita yo ipe ya kokanga ba porte d'entrée. Mutu moya loba no mabe ezate soka ye na fête na yo. Amélie bien. Allié bien. Soirée, moya ba loka yo te ba longola yo susu ida osala soirée te. Pour soirée neti biso na communauté na biso ba belela kaka VIP ngo mutu a réservé table VIP azokota ye moko atelemi nanu akeiti azukiti ye moko afandi ezalaka te o VIP azo mérité honneur bato a service a protocole na yo bazwi ye ba accompagner ti place afandi babantu bandi kotuna okomandaki champagne toyeli yo so ya champagne msu bana baza wana tozwi bana to encadrer bana tokopesa bana biloko olia po toya bamama bana msu bamarie msu babinaka bana bazokima mbangu fete ya classe te fete ya propre te tozwi to encadrer bana mbala moko togere bana soko ozwaki sale moko ka po bana bazala wana toki kuku mama Brigitte Kamanga to encadrer bango msu mama musu aza fatigué même na ba famille bolambi na moi boboyi na bino kozwa service ya traiteur bolambi bino moko na butu liso bobandi soko sa service à protocole yango moni ba invité musu baliaka bien te parce que bolingi kosala musala nyonso à la fois. Pourquoi? Alors eloko nyonso loko babongisaka ngo bien avant biso service na biso ya protocole eye eza likambo kosolola awa na poto soki oke musala na yo oye toyokani te fete eza dans 3 mois fete eza dans 2 mois fete eza année prochaine obandi daya konégocier soki opesi ya compte na yo tokangi déjà date biso tokoya wana tokoya tokozala bien présentable okopesa biso batisi uniforme te toza na tisi na biso toza na teni na biso tokozala bien présentable pesa biso confiance tokoya wana toko accueillir so pe na kati ya groupe ya protocole toza ba mama balobaka français pe bien ba mama misu balobaka kimongo baza wana bien ba mama misu balobaka anglais bazali so invité na comme you good morning ai kaimi ai chumi ai kwenye ai toilet wana comme nani nani yo mama Espérance Samo ai kuna kelio kende déjà na ai kami you ai chuki you ai kumi you donc olingi na yo kozwa na yo nyos okozo bato bazana bazoba anglais msu ba invité na balobaka na anglais portugais ba bazali ba koloba portugais tout ben okozwa peko donc toza complet ça veut dire complet pona to ye pona to bongisa ba fête mama goût ya fête ezalaka accueil bato ba mela bato ba lia bien musique beta net dile dali forme chez resimbi so ka sa beta yo musique bo ale mbala moko kei donc alembaka te donc toza wana vraiment to ye pona changement pour ça ba fête ezala classe ba soirée ezala classe komi kanga loboko te mpona boye soirée ya moto yo moko bandi kosala service yo moko mpona kaka ofuta bato te bongo lobi so osali AVC ndoki avie eza nani biso boba mama oui AVC ya fatigue mpe yaka ko oui aza ngumbi mokongo boye ye wana azopema te banda moya bandeki kosala banda nyonso bandeki kosala banda nyonso bandeki kosala mais omona boye nzoto esengaka mpe repos osali repos te likolo lokoso mbongo olingi omidétruire moi banzoto na biso boye babikongo mo bamikuwa mo mpe ekumelaka ko alors ndenge eza boye biso na service na biso ya protocole eza wana na balangue ya nyonso eza anglais ezali oui mama Gisèle soki balingi bazwa ai kami you ai chopi you ai kumi you ai yaka you ai mai you akozwa na ye parce que mama ya anglais azali balingi mpe bafrançais minene neti bafrançais Hollande balingi neti bamacron balingi bafrançais moko neti oyo nani oyo Villepinte balingi bafrançais moko neti oyo nani nini oyo mosusu oyo Chirac Makayabu balingi bafrançais Chirac Makayabu nyonso bakozwa na bango bolingi mpe chanteuse olingi mpe bose détendre mais comédie nyonso toza basi oyo complète toza wana totondi na nyonso tokobongisa fete
bomi kangate yo muto ko bala yo muto zo préparer anniversaire moi yo muto zo sala boy yo ka message oyo service ya protocole yi service ya tendance toza wana tokozala batenya même na ba église biso ba dit maman isani bon église okolata senge bo na église na olata senge bo te mais sur bolobi na biso ke tolata chemise na bino to t-shirt na bino bo pesi tolata t-shirt to sali sur chemise to sali voilà nani yoki nendale pe ezali nyonso to wana ya nendale nde na yebi to soki ayipoko yo soki yogi so ndenge bazaka wana bo bazaka loba wana ba olande yugami nyonso to wana na ba yugami Nintendo nyonso to ekozala wana. Coucou maman Mélanie la grâce nde to bebisa na ba réputation te mutu nyonso to zui engagement na yo faut respecter osomona. Il faut vraiment au respecter yango. Dide dadi for monsieur Resimba koko benga be maman mo isanza. Nazui bino copia bazala bezo ba louer bino bata service ya protocole. Boya ko sala. Alors, biso tondimi parce que coopération ne yaki pa ya dide dadi forme. Après mbala moko siko ekomi o ba maman babandi o te to kenete siko un déjà. Dide dadi forme monsieur Resimbi. Muto yo oyo apesaki ye confiance parce que alobaki maman mo isanza koya na délégation na ye bakoya dide dadi forme monsieur Resimbi na confiance parce que maman mo isanza soki azoloba likambo soki azosala likambo vraiment arespectaka ebongo sikoyo soki toye te tobebiseli mutu bato relation na ye maman natika na image soki dide dadi forme apropose ato mususu parce que biso ba noir ezala bo eza pasi pa ntima nyonso tona po ya te ndeko nanga avant oya ko adhérer na kati ya groupe na biso nazoloba ngo na video tala agenda na yo tala musala na yo na kati ya groupe na biso ya WhatsApp mama okoyebisa ngai te ke non mama mo isanza na yo kaki message te ozo obligé soko okuti 20 messages. Et puis, quand on se rappelle ma fidelité, non. Tu seras ma programme qui est na gara Lausanne, maman boga na Suisse to kuta na passé to na service. Net to na déjà d'engagement à Paris année prochaine des fêtes terminées les apuna. Donc, to yo kana ba to Suisse ba okeba combien? Siko yo kana no audio te. Parce que yo ke dans musala na tongo ya na buto yo ka tate bon siko yo soki déjà au son ndima ki siko yo ka audio ya programme te ya RT. Au moins te no o lukasko o tikala ou so so tikali obetse baninga mabaku tu biso to penser kaka te poto fanda boy na poto nga nazo penser vision ya Afrique pe lobby na tonga SOS futur mama centre munene na kati wana pembeni toza na ninyo chambre froide côté mususu toza ndenge za na hôpital esalami parce ngai na yebi na koyemo kwa Lausanne na Kenya nazo répéter on devant caméra na kosate ba fio na pesa ba code ya ba code ke zo ba 1000 francs ba yebi na kenda kuta pasteur mo na centre na kwa mo na Lausanne wana ba asala papier pona ba to croire que je ba pesa ye ba mbetu parce que atongaki hôpital na Congo siko yo nanga to ko fanda ba Camerounais ba bikolo misusu bazo sala net na kwa na biso na mona mboko na fandi na commune na za bato batongi meuble bana ba 30 ans là na isa nouvelle mbongo bazui wapi na banki na Zurich siko yo nanga to fanda kaka to ba mo isanya na kiparete mo isanya ko te fia na boy yaka to sa ba partenaire to sala musala to sala ba projet oza la jeune maman pensez pour na lobby est-ce yo nanga lobby to koza na $20 peut-être que tu sais centre na SOS futur maman Afrique ndenge za la mbongo nde penye centre ka ba jouer bana na yo bilama bana na yo ekiti kuna peut-être osali conteneur ekiti kuna yo nanga peut-être koza ngata ba $10,000 wasi toza ngante yaka likamba belé bato belé bazo yebela te c'est ça le problème ba futilité za na poto surtout biso basi ya bato mangala mais basi ba biloko bikolo misusu wana ba osama mama minene
Côté, moi, il s'en a assez la terre. Maman, j'ai dit citron. Et yo, ça me dit ça. Et il dit, n'kazé ne minute. Où c'est bien la te pointe. Et si vous avez dit que vous avez négligé la vie, vous avez fait que vous avez fait citron, vous avez fait que collègue, vous avez fait que mais arrivé à 5 000 francs suisses, vous avez fait que si vous avez fait que vous avez fait que si on a fait après j'ai confiance à toi. Vous êtes très honnête dans ma camambo. Vous êtes mon bandeko. Moutounio soit important dans la vie. À quoi apporter un plus. Yo nangai bato bazo sala misusu ozo mona bango ba sala ba flat te ba restaurant eza monotonie boya to tonga boya to sala ba centre net ba restaurant dike boya to sala ngo net na Kenya kuna na adia na mama Yasini Bilele ana butela ko tu congolais yo atongi boutique na Kenya yo za na poto yo banulandaka afinga linga atonga linga abeta kinga asala kiboy yo penyo kanisi ndenge za wana penza nani akoko beta munde bosi ko so ba beti yo so ba beti ngai aider salini aussi autant yo ofandaka bandinga misu bana ba boutique bandinga misu bazana ba centre minene yo fandi kaka coucou maman Elise coucou maman Claudia Kalala mais biso ba maman Claudia Kalala biso to telemi biso to za ba femme ya distinction ba maman protocole solo to suka kala na poto ate service à protocole service ya traiteur service donc to za na centre na biso ko sala en Afrique kuna koto chambre froide koto ezali boutique moko ya ba fantaisie na Afrique kuna ate zalaka nango biso soko to sala centre wana pona to attirer to za na centre moko na SOS Futur Mama pesa biso $20 $10 5 on se retrouver to sali pe lisusu maternité kaka to tongi 2000 francs sur yozo baby ça bandaka ko tonga maternité wana banda ko tonga ka maternité bandika ko tonga maternité yake pa na ngai to ke kota ne chatel to ko so ba mbeto to sala penya mkana to leleli kam de to to sala ni na biso kuna pesa biso kaka ba mbeto kaka to ko zwa ngai na tika kama kamoka ça sert à rien ngai lupa ba maman Julie citron na lupa benda conteneur moko ya 40 pieds ya biloko ba ya ba infirmière place mobile na bandosa ndeko na potoir au moins mboka matériel réveille-toi tout ça maman malam toza ba jeune maman to telema alors dis sérieux service à protocole sur au moni peut-être au moni na salle de mission na ça dans ça service pour protocole na fait toujours c'est quand mitalio o c'est quand nani même na fête na biso na ko ça service à protocole et ça m'a bêté ce qu'on a na ça ba futanga 300 € na ba futanga 200 € na ngai po 200 € na ngana so na ba mama moto yokani tozo tonga na Afrique to tonga centre to tonga pe nini tozo sa iloko moko net ba chambre froide wana to sala nini maternité kaka maternité on n'a pas besoin d'hôpital maternité na nini ya pharmacie bon siko ko sekanga tika ba fitité wana boya to kota ba projet mais des femmes sérieuses ba femme baza honnête poto kabola ba tâche bien ya vie ya ba vision ya lobby surtout ozala na pharmacie na Afrique ozala na pharmacie sur yo yebaka te na poto bapesaka bakisi nga na yebi parce nga na tinda bakisi ebele kuna na makambo na biso bakombata wana toto banda kosala nga na soka bakisi kaka na keka kosenga na coin moko bapesaka bakisi na remetai kaka mwa desa nazwi bakisi ebele malgré na communauté na biso di sérieux eza te yango moninga to na yokaka baassociation misusu na bangana na kota te misusu mpe ezalaka misusu na te topesa mpo na Congo wana so tozongi ka na posa kolela totisikaka biso bacongolais eza mwa pasi me ngai nalobaka ngo na kolemba te na kolemba yo te ya na nga ndeko na nga mwasi lamukako omoni algérien moko na Algérie kuna eza na place moko eza na Lausanne na Tinel bato ebele bakenda kosala ba formation sociale atinda bango kuna même chômage algérien wana banda olokota bilamba boyebi bilamba mo batiaka na banzela oyo deja batiaka basachet siko ozwi bilamba wana azali na okozwa na bato na ye siko aye kosala kosigner contrat moko na baswisse eza lokola tombola moko siko na Algérie bilamba ya bamarke nyonso siko okuni eza lokola friperie ana 30 ans un millionnaire ana 30 ans
eloko telemisi eza bilamba oyo yoke na kotia na libando kotisi yango na sachet yo fanda kaka finga linga moi isali nasepela na ete ndenge ezala mama nani wana Claudia wana alakisa nini yango biso base baafricaine likambo oboni te likambo oboni na bafitilité likambo oboni kaka misu mpe na mitema mabe omoi suko neti ata baprojet oyo toza nango boye na oloba bemuso yaka mpo abebisa me bokobebisa te bamisusu ekosimba te nzambe alola nzambe akotelema nzambe vraimen akotelema akodefendre vraimen yosimba ekosimba na nkombo na Yesu. Alors natiki bino babon dimanche bamama nzambe azala na bino. En tout cas eloko ya liboso na vie ezalaka nanu disérieux. Je peux parler ti nakomi na tongo mais il faut ka disérieux kozala honnête et puis kozala écoute kozala pe humble ezala te ye mo isanda olakisa nini yango ye moto alobaki non soki eloko wana ozwaki pa moto wana ndima ça ne coûte rien nzambe otombola yo. Peut-être oyebaki te fallait ça pharmacie oyebaki te que non il fallait au ça la centre moko peut-être lelo misusu okoki pe kokelo luka groupe mo bebosali ya mabeto oyebaki te zala humble zala humble nga eza kozala humble devant Nzambe yango azopesa ba inspiration ba vision et puis nga ta kozala mwana moke pa na yo mais soki Nzambe muta permettre misusu inspiration oya eza nango mabete respect c'est réciproque. To travailler na simplicité et puis na amour du prochain. Tous à la très honnête na vie. Merci beaucoup. Ba bonne soirée na bino nyonso surtout et puis c'est gentil na ba maman na bande ko belé oyo bo kotaki na linzamba zala na bino. Merci beaucoup.